Ma princesse, je pense que c'est pas la mouture. Maman, fais non, bilo, on continue à faire moutuka. Voilà, je t'assure. Amen. Donc, bientôt, nous comme Madame Range. Ah bientôt, nous sommes déjà. Rendez-vous à Kinshasa. Rendez-vous à Kinshasa. Ok. En tout cas, unissons-nous. Voilà, c'est du sérieux. Somme. Range Rover eluki makam na TikTok. Range Rover o lobby si bat na TikTok. Oh princesse a fingeli bato yango wana. Alors bandeko nanga lelo toye kuluba likambu nini oyo ezoleka. Balobi famille ya princesse bazaya kosilika na niveau moko obokoki ko imaginer. Alors ce que koti, si c'est la première fois koti na chaîne Nabiso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. Et kowela kobimate zala wana tina suka oyoka likambu nini message nini oyo famille ya princesse ba bombeli biso par rapport ya ba rumeur oyo bima concernant liwa ya mwana bango. Alors princesse Ilustar otoyebi biso nyonso aza comédienne na biso ajouaka partout asalaka nzonzing ajouaka vraiment partout toyebi biso nyonso. Elle avait perdu son petit frère le 27 avril et après l'enterrement princesse Ilustar a voyagé à Kindaki na Dubaï. Et zalaki kaka une semaine après l'enterrement de son petit frère, princesse a voyagé à Kindaki Dubaï. Et chose grave, comme ya princesse a komaki na Dubaï, abandaki directement ba publication na ye. Et c'est là qui fait que Batouba ya ko finga princesse aujourd'hui ba kizeye ke aza auteur ya liwa ya petit frère na ye par rapport ya ba publication na yemoko par rapport ya yemoko tanga voyager kokoma komi na Dubaï abandi ba publication abandi ba délire na ye et yango e bouger internet ba ye kwa kize ke princesse aza auteur ya liwa ya petit frère na ye. Alors nga na ye libuso na bino pona ya ko confirmer bino te na ye pe libuso na bino pona ya pe ko kote la princesse te. Nous sommes au milieu du village. Donc, yewana toza nakatikati côté ya kufela leki côté ya kolekisa leki. Problème e bandaki mkoloni. Problème e bandaki quand. Problème e bandaki tangu princesse a komi Dubaï azalaki pe mutu moko ya kozala kimia. Ngana mona kitanga koma ki Dubaï et sengelaki azala kimia on sait pas. Peut-être ami sombela ki na ye billet avant sango ya liwa ya petit frère na ye. Alors esengela ki te a poussa voyage na ye pour asomba ki déjà billet. Comme ezalaki une semaine après l'enterrement, yango princesse a décidé ki a kende kaka a voyager pour ami sombela ki billet. Peut-être c'était comme ça, mais il fallait pas abandonner la publication na vidéo li boso princesse a publié ki yango tanga komaki a publié mbalama ko ba vidéo na ye a publié oyo a publié na ba vidéo ndenga zalaki na kati ya avion. Problème ezalaki yango wana azaki mutu te aye la biso nanu ba publication azaki mutu comme baza na titidi ya mawa na famille babungisi mutu azaki petit frère na ye azaki vraiment proche ya princesse na otie la bino ba vidéo o bazaki ko sala ye na petit frère na ye donc azaki vraiment proche na ye. Comme ezalaki bongo azaki na mutu te ya kobanda ba publication ya ko publier ba vidéo ya kobanda ke non a voyager bandi ko bina alati ba bilamba moko ye katana ba couper moko mikia bandi ko bina batu ba moni ke non princesse azana souci te toyebi biso nyonso communauté na biso ndenge ezalaka tango batu ba moni bongo balobi non
c'est que azana ye na suscité, c'est que ayebi liwa ya petit frère na ye. Yango ba ki quoi kize que ayebi liwa ya petit frère na ye par rapport ya ba publication na ye. Et après ba komona princesse asombi Range Rover atie na TikTok na ye akomi etalibinote. Et na ba publication na ye ceux qui ba toi commenter azo répondre que leki yango o na lié ya bino to yanga moko. Yango batu bazo kwa kize princesse par rapport ya likambuana. Peut-être azali pe na choc to ko lo ba ke princesse azali pe na choc, mais comme ba délire na ye azana choite esengela kaka asala ba délire na ye pour amesa na bongo azamuta ba délire to mona ambition princesse azara muta ba délire, mais ba délire oyo asali yango pe na ndenge moko ya malamu mingi te par rapport ndenge asala ba délire na ye. En tout cas oyo eleki niveau tant kaka kufeli petit frère na ye aye mabe, donc na ebité soki eloko ni ezana mutu na ye soki azokanisa to azokanisa te wana etalaka ye moko. Alors pona biso bato tozo finga pe princesse bandeko nanga, peut-être ezana ngo pe yete mutape alekisi petit frère na ye. Donc peut-être ngana mona nanga ko pa fuka ngoto bolo ba ke non après liwa petit frère na ye directement pa fuki ko pa fuka na sens ni msu posombi Range Rover. Mais to ebike ba star na biso oyo ba koma dana ba niveau mwa likolo, ba koma na ba makangu na bango mwa likolo ya baya. Msupe mbongo na ete mtesombi pe Jeep wana nini Range wana. Msupe ba pesi yango cadeau, on sait jamais. Msupe zana mutu mwa benga ki ke tokuta na Dubai boy asombele mwa Range Rover na to yebite et directement to bandi ko insulter, to bandi ko finga ye. Oui, to fingi ye par rapport ya ye moko a précipité ko tia ba publication na ye. Mais to doser to yeba. Et c'est à répondre que les qui ont koufi azaya yote, les qui ont koufi azaya ngate. Donc na mona ki ba to fi moka komike business nini o princesse azanango o akosomba Range Rover. Ndeko princesse asala nzonzingi. Asala théâtre, disons. Princesse azamuta théâtre. Donc ba théâtre na bango ako gagner pe mbongo o esali ke asomba pe Range Rover, on sait jamais. To ebite ce ka lekisi petit frère na ye. Alors to yebi pété babi princesse asombi lupangu asombi Range Rover a donc vie ebongi après liwa petit frère na ye vie ebongi. Bon to yebite nga na confirmer binote que ce qui yene mtelekisi petit frère na ye to yebite, mais conseil moka mukie no pesa ope princesse na vie bazala trop pressé te, na vie bazala pressé te. Attaque au voyager au komi na mboka mobwe o kanaki ko komango te, mais ba vidéo za etika la na téléphone okoka pe ko filmer pe o keep ba vidéo na yo, donc o bombi ba vidéo na yo. Après 40 jours tango bato so ba pandala na famille et après yo bandi ko publier ba publication na yo ke o voyager ke o salbe bato ba yo bango ta na retard yo so zongaki o salma kamuno mususu bato ba yebi yango na retard. C'était pas le moment ya koya ko banda ko publier na moment o bato même na famille bazana matanga, na moment o na famille na bino peut-être bato mususu ba o ba uteki ba musika no bazongite, mais yo zaki wana pona ko publier même na famille na yo moko. Bon kango kandoki parfois biso moto bibengama tolinga bakanga biso bandoki biso moto bibengama bandoki yo kufeli osali pas même un mois au voyager bakundile kinayo au voyager et après bandi ko publier. Ah mais non le baba famille keseni baleki on peut keseni tondeni toka baleki ngo zela yo botami leki no pena ya mobile abimi leki no pena ya mobile okoko voyager na yo mokoka ki pas ko publier
Donc so batu ba fingi yo batu ba yeba lobi lobi accepter yango bongo. Donc il faut accepter bongo. Donc accepter yango po yo moko olingaki ekoma boye. Alors batu ba fan na yo okoko répondre bango te ya ofinga bango. Okoko répondre bango te. Pour fan aza muto osala po yo zala. Bato nyonso ba s'abonner na compte TikTok na yo. Bango nde ba osala po yo zala. Soko gagner mbongo na TikTok on eza po bango ba yo tala yo. Eza po bango ba otelo ba j'aime. Eza po bango ba otelo ba commentaire. Alors ezalara bien te que fan a commenté yo oye ofingi ye. Au moins kuto beta kara. Soit na publication na yo bomba place ba commentaire. Pour yebi que batu ba commenter ba finga longo la place ba commentaire annulé place ba commentaire wana okangi yango comme ça batu moye ba leka wana ba finga ezate mais otiki place ba commentaire batu bazo commenter ozo finga. En tout cas eza vraiment malamu mingi te et malamu mingi te vi na bino ki star eza passe vi a ki star eza bongo. Donc tango star tango ba bengo star ata batu baye ba fingi yo ata batu baye ba lobi sondeni. Donc oza na droit à répondre te. Donc oko finga ba fan na yo te na façon fingi wana o fingi eza propreté. Eza propreté. Donc c'est normal batu baye ba finga, c'est normal batu baye ba loba po ba moni biso nyonso to moni que princesse a plibia ki jour boye na mukolo boye na air boye plibia ki kabungsi petit frère na ye abungsi petit frère na ye batu baye ki baleli po princesse abungsi petit frère na ye. Et après pas même 2 mois pas même 3 mois tout le monde sur la publication ya princesse azobina tout le monde ba publication ya princesse donc ana siango aza happy et ça la malamu te. Et ça la malamu te ba fan ba oyaka koloba ba oloba kaka po bato batala biso ba mesana bango koloba ba mesana bango ko finga. Et princesse yo za lokwa ma belle vite oza lokwa ma belle vite na sila bisalu oza lokwa bekam te ba finga balemba do ata ba fingi na bango ye ya na ekuna te ane na droit répondre binoté. Mais princesse azo répondre a oloba ba n'importe quoi. So bokoti na TikTok na ebo yo ka somo azo répondre ata na lié azale kinanga azale kina binoté ata na lekisi azale kinanga azale kina binoté. Eza bien te. Donc c'est un peu ça biso pe ba fan likambo ekoti o eza biso to tika na biso koloba tango de to commenter to tangi de ba commentaire à répondre déjà bongo. Donc eza likam na bango ya famille Alex sa petit frère na ye ou pas et tala ka bango de etala ka bango leki yango alie lobi nango ye moko leki yango na le ya bino de leki yango alie comme azana ya biso te tova na biso kimia to kanga na biso maboko to kanga na biso munoko etali nango kaka princesse eza nango vi na ye. Mais en tout cas star bongisa na côté wana vraiment bongisa na côté wana ba finga ba fan te bafinga bafani te quelque soit bafingi yo bana bango na droit ya koloba bana bango na droit okoke peka ko expliquer te bolimbisi bandeko na misombele déjà billet c'est tout comme si okoke peka ko expliquer te. Donc ezaki nango important te ya koya kofinga ya koya koloba vraiment eza passe que c'est solo que princesse alekisi petit frère na ye pour na kaka pafuka na ye pour na succès wana nga na okamwa alors etalaka ye ba fan bandeko na biso etalaka ye toti que la princesse mikumba na ye et pas nzambe. Donc sur Alexis petit frère na ye nda o mema nkolo donc kolo wana kido princesse nda o mema donc toti ka ye na makambu na ye. Je vous aime beaucoup mes beaux love, je vous aime beaucoup. Si c'est la première fois que ozawana, abonne-toi avant de partir, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. Coucou à vous. Bisous, 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 bisous. Je vous aime. Bisous. Bye.